Christian Mouba, dans la République démocratique du Congo, précisément la capitale Kinshasa, commune à Limité, quartier Kingabwa, avenue Munga. C'est un peu ça. Voilà. Ok. Ah, na ba garçon, hein. Na ba garçon parce que mon PPO eyaka trop na mois ya décembre. Balingaka mingi bamilingisa en fait. Mpona kaka ba fête na bango elekana bien. Et après fête, généralement les 2, les 3, abwakisi yo. Abwakisi yo vraiment pa atalisi yo ke alingaki yo kaka mpona batemps wana. Moi, plaisir na ye quoi. Donc ça veut dire moi mèche, moi kabelo, moi famille, moi réjouissance moko boye en tant que les amis au dépensé surtout so yebi koza mutu ya makambo s'accrocher vraiment faire croire yo ke donc yo nde alors que eza nango kaka moi temps moke ka ya bafete eleka et puis azongeli makambo na ye donc na conseiller bayaya baza très prudent na sujet wana conseil onga na kopesa bango en tout cas kolia esilaka te fête ofetaka chaque jour alors bajeune fille bayeba un peu komipesa respect surtout mpona bavaleur ya nzoto na bango po biso mpe bayaya nga nazopesa yo nga mpe na kosenga yo alors ke yo mpe kote na oza mpe na mobali na yo donc potopoto wana nyonso yo ezolobela yo eloko te alors ke nzoto no eza sacré tami ofete na yo na loso ya bulai ke nalesa yo frite na grand hôtel mais nga mpe nasaleli yo donc c'est un peu ça et c'est un peu regarder dignité na yo fete ekoleka c'est fini hein na moto afetaka na coin na ye na bamoyen oyo ye aza nango donc essayer un peu d'avoir beaucoup plus de conscience mpona babiloko bogarde bana baltazar vraiment batinda ye no na makala a na kisasa batindela biso baltazar a na kisasa biso moto traité ka na ye oyo azosala wana vraiment ezalaka te wana posa na ye wana posa ne na Congo botindela biso extradition bo extrade bafemme mariée. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Bakosaka nzambe te. Bakosaka nzambe te. Okokosa mobali na yo. Mais nzambe nde okokosa ye te. Éviter des pratiques pareilles pour ezosalir na ba belle famille yo moko pe. Un sentiment moko ya 2-3 minutes. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Pose un peu na ba maîtrise ebele. C'est trop ça. On a fin du monde ton dernier. Essayez un peu de vous contenir. Et ça là bien. Je réponds au nom de mademoiselle Ruth Kapaya. J'habite dans la commune de Limité, précisément sur le quartier Kingabwa. Oui, ok. Premièrement, d'abord, les genres de mecs que j'aimerais fréquenter, premièrement, il doit être sérieux. Deuxièmement, chrétienne. Troisièmement, il doit être véridique. Quatrièmement, du genre ouverte. Donc, parce que de ma nature, j'aime pas trop les genres d'hommes qui sont trop solitaires. Les hommes qui sont trop solitaires ont la facilité de nous faire du mal. Donc, c'est ça. Parce qu'une fois, j'ai eu à fréquenter un monsieur, il travaillait à l'administration de Chaoumba. Il était bien. Et tu sais qui me faisait plus peur chez lui, il était trop solitaire. Le genre d'homme du genre, si tu fais quelque chose, il ne te reproche pas, il garde ça. Les jours que tu vas encore faire une autre acte, directement, il s'enflamme, il commence à te rappeler. Et j'ai eu à faire l'autocritique de soi, mieux vaut m'écarter de lui. Parce que les genres d'hommes de ce genre font du mal aux gens facilement. Donc, c'est ça. Premièrement, d'abord, pour Nanga, je préfère mieux parler dans Lingala pour mieux passer le message. Si par exemple, le genre d'homme, il y a bon parcours, non. Étant qu'une fille, il faut qu'à éviter bango. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Parce que au monde aboye, yo comme ça à 100% et pas naé,
Or que dès que tu tournes le dos, il y a autre chose. Peut-être qu'il y a un engagement, il y a X, Y, ou ça dit qu'il y a une sincérité, il y a une sincérité. Donc, c'est ce que je peux dire. Non, parce que décembre, les gars, ma bébé. Non, écoute, non, science pamba. Non, décembre, ma bébé, là, tu vas couper la mouki. En fait, quand c'est la robe, ça réserve à fille, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Au moins, toi, tu peux admirer que ta télévision a tout parce qu'il est beau, il a tout. Mais tu ne sais pas source de provenance, il y a eu le Kowana. Il y a un autre qui pourquoi pour te linguer pour admirer trop. Tu veux qu'on t'achète un iPhone, tu veux qu'on te donne de l'argent. Lorsque tu auras tout cela, et quoi apporter-le au nini. Les seuls conseils on peut ça va genre ba fio bazala bongo ba tika ba suivre via bongo parce que décembre les makambo belé la décembre table plaît à tel maka profiter qu'on soit âme aux faible donc c'est un peu ce que je peux dire. Donc je m'intéresse pas à ce genre de choses là dès que vous voyez je viens du travail. Et non t'es la voix normale pèse la nango tel que moi son est que la nani nana l'entrepreneur il se grave parce que condition bon laisse tomber je prends mes histoires je pars c'est tout place mon sou ba fait sans condition en acquis. Kuna tunda na context nini yango ozolobela ngai yo na context nini ta bakalite mibali ngai alingelaka ti wana c'est entre parenthèses point de interrogation tosanga moka mosusu fo apesa nga mbongo po tozane bien azwa swe na nga asalela nga nyonso akipa ya nga de a à z nde tozane bien osangisa mbongo oyo ye kuna sheri na nga opesa nga na oyo ye mpo oya nango nasali nasangisi tosali bolingo mwa décembre so namoniki azwi swe na nga neti so apesi nga mbongo nazwi mpe oyo sheri na nga opesa nga ere ye obenga ngai sheri na nga mpe abengi nga nasali nakina na sheri na ngai nasali nabwakisi so mpe janvier oza na posa na nga me nandimi te ke na janvier obenga nga lisusu nakie na nga sikoyo na osani relation ezalaki nga tindaki abenga nga na bafeti yo na décembre balingaka mwasi te mwasi balingaki na bajanvier ou bien bon na bajanvier bandeli ya mwati boke badécembre bomesa mpo neti basi neti lokwa ngai so olinga na décembre na opesa bolingo az mpo nayebi ke na nsima nano ozwa mwa mbongo na ngai mwana opesi nga ngo lelo ti décembre omona no ngai susu te ntango kada nazwi mbongo natomba mona liste noire obloke nga toblokane donk bolingo esuki wana so olinga na décembre na oboyo te maloba moka ya bien okutu bolingo na opesa oku sheri na nga mpe rapale napesaki bongo te ne fiske mbongo nazo naza mposa ale esi na omonela nga tosuki relation ekatani wana okaneli ngai mbongo ntongo okanela nga seki poche mpe abombi mpe ya bien eboyo okanela nga poche polele siko na osani ntongo akaneli nga alobaki aleka nga mpe na esprit so aleki nga na esprit waso mpe akaneli nga azwi siko na osa ntango olie mbongo ya bato econsidere déjà boyeboke déjà place yango autrement faire ezala te nga mpona tonda si c'est siku aselo na mwa lokwa asesi nga baje na otelema mpenza nalati bilamba na esi wakosaka na nga awa ntango yabaki kokoki te nalakisa nakapa bate na meme na pharmacie nakolukeli mpo ta tookende na otuna yo nde nabonga na muta basisi te me nga na okokala nga te sur place nakotisi na pharmacie nasaleli recherche waka bogar na bayanke bogar kuna na poche eloko te oyebi te ke bogar wana etambola na mbongo bogar eza mbongo te bogar eza bote te eza nde poche soki toza koko oza na mbongo na ondima ebosoki oza na bote oza na mbongo na boyo pwani po baluka basi babala ntango boya na poto boye nesi bato ya poto mingi ntango bayaka awa ntango omoni basala basi mosusu amonika basweg na ye babene donc akoma olialia ne basi na nsima babe na ye batelefone ebele bafrançais bajesu banini ebele na monoko mwasi mosusu akomi nde kokufakufa yaya biso mpe tozoyeli bino deja technique jesu wana mbongo na loboko ti okóma na tiye na makambo ebele epesami. Bonsoir, toza na Limete, commune à Limete, quartier Kingabois, juste en avenue Kumba. En tout cas, moi-même j'ai été victime 3 fois. Na ba fête elandi eleki. Plaisir na bango ezalaka juste na le 23 décembre bolingo ekoli. Si au moins le 3, le 4, balimwe comme de n'importe quoi.
na faut toujours kozala na bamanière nini ya kozala nango déjà oyo yo déjà faut ozala ne depuis janvier depuis ti bo parce que imaginez tofete déjà année passée année oyo tozofete donc fete yango esilaka te tozala un peu pressé te ya kotala même so ozangi vanda noko ya kimia fete ekolekana nazala victime bolingo lokuta imagine tokosala eloko bongo te tozokema na koluka okozwa mwa $50 opesi mwa 30 po etikali bobimi janvier mpiaka imagine mene eloko bongo donc eza mwa mpasi mpona drage lisusu na décembre nga lokwa nazali ya victime seke bakobanda osala yango kaka bango bachangeaka te epuis zalaka na oyo aza fidèle c'est tout neti nga na oprépare na nga na okende na nga ata veille olali kuna po okende na nièce na yo peut-être occasionnellement le même jour ozwi mpe yo bovandi nde bamona ekala ntango petani noko azalaka mayela timba décembre azala veille donc opesi gagné ah mais ntango naopesa ye mpo napesa place oke tozala biso mibale déjà il faut bapapier ezala en tout cas il faut baministère bamamo ebele esala biloko wana ebimisa biso bapapier donc osigne signature yango oyo tokokende mpe papa so osali bara mandat d'arrêt donc faut ezala na signature na pesa $50 na madame tel tokobima na ye le 1er le 31 le 24 na le 25 décembre c'est un peu ça tosignaka vraiment na ba donc mbula matari ayebaka ngo bon mpona ngai conseil oyo nga na kopesa basi oyo aza dia femme marie ere moko kutu so totali kala papa na biso bakoko na biso yango omoni babando linga te mwasi asala ozomona babando linga te mwasi asala mais na moment oyo toye komona ke mboka pe makambo pe ezo évoluer na vie babi te mwasi comme azotanga il faut pe asala po mwasi pe lobi pe akokonza pe mboka mwasi faut asala mais eza te ke kosala ngo ekoma ava osala chef wana lobi avanga nazwa yo na mosala il faut nabima na yo mwasi oyo mayele akoloba ne baklasse oyo batangisi nga mayele oyo nga naza nango nga nabima na yo en tout cas mwasi oyo mayele akoboya surtout so oza na mayele na yo oza pe assure na maplome na yo nyonso ozwa oboya okoboya oraisonne mobali oyo ya yo ya ndako abimisa mbongo anora oyo na famille na quartier vraiment okoboya ata ye po bamekaka kaka mobali oyo nzambe atinda na mokili bamekaka kaka mwasi bon nga nakutana nango te mpo nga moko naa na entreprise na ngai nga moko naa na entreprise na ngai nakutana nango te mpo naa na entreprise na ngai moko nazwaka nde bato basala repas na ngai naa na entreprise na ngai bon so nakutani na eloko ya bongo mpo na ngai naolinga na ngai yango te naolinga ngo te mpo be biloko wana ediminaka en tout cas tala réputation etikalaka réputation basomba yango te ke ntango ebebi obandi kokenda lupango moko na moko ozokutana ne na nzela omoni makambo wana balobaki ya lokuta omoni makambo wana balobaki ya lokuta jamais réputation so ebebi nga mibali oyo akosepela ovivre na ye mobali un an ya liboso mobali fo vérité ezala na monoko fo azala mpenza na vérité de deux mobali oyo alingi mwasi na ye ke oyo mpenza mwasi na nga aosenga na momi na ye nzoto te aosenga ye na nzoto te po ayebi ke oyo mwasi na ngai nazopona na vie to vivre na ye aosenge na nzoto te bamibali ya shosho ya lokoso ye alingi kaka kende mpo mibali ya lelo bakomi o avanga na ye obima epa na bino ifo botelanga na mwana avanga boye ifo pesanga kaka ifo pesanga kaka bon na mwasi okutana na bato ya bongo sikoyo eza nde likambo ya motema mpo na ngai ntango alobi bongo premier fois papa te totika nga na nanga moto basheme wana te totika mwa pe tokati pe relation eza bongo
mwasi yo moko il faut ozala responsable ya vie na yo. Lelo so ebebi ebongi eza kaka yo moko. Toloba batata mwasi te banoko te o par-ci par-là te, etamboli na yo. Etamboli na yo. Otambolaki ndenge nini? Po lelo ekoma bo. Eloko mpe ezoboma biso lokoso ya mbongo bana basi balingi koluka te. Balingi koluka te. Ata oza na 1000 francs batela 1000 francs na wana. Otie na poche eza ya yo. Ya yo te ya yo te. Kwa via nde yango wana ezotinda biso tokenda kolia banyei. Toke kolia banyei. Après nyei wana suka nango eza nini? Tokenda komelisa banyau mabele. Tokenda kobima na bambua. Mwasi fo mutu. Mwasi eza liputa te, mwasi eza pantalon te, mwasi eza kaka teke oboti, mwasi eza teke, mwasi fo mutu, mutu fo esala. Ekomelanga te po na sala yango te. Mais basi yo mususu toyebi ana bango mibale misato. O wana kuna alingaki makasi. O wana kuna azwaka ke mushina. O wana kuna azwaka ka bale. O wana nasepeka po akabelanga. O wana nasepeka neka po moso abimisaka yo ba place moko a bien. Mais de base nanga azali. O wana kuna abule de ake pecho ifo na sombele ba biloko abona ne banini. Tango sombi ok de base na ye azali. Tango moni bongo azwi biloko alati ake ne pas de base. Oh, kuna banda avanda ki j'arrive. J'arrive mon amour. J'arrive mon amour. Apotanga okomaka kuna. Azui téléphone ati yango na monde avion. Ati yango na monde avion. Ata appelle les autres avanda de base na ye. De base pe oyeba te. Oh, kuna kanda. Sina mona na lemba na super. Balongolisa mwa mwasi wana bilamba na nzoto epa jo na ye wana. Ye mutasome abimina ye te. Akiko bimana mobile mususu. Avuzola e periki, avuzola e keti, o pantalon, chemise. Jeune fille wana tikala na cycliste, yango moi si conseil na opeso na vie. Ato olati pantalon, tiaka cycliste na kati. Moi si atambolaka ka bongo te po mikolo ba basi bakomi ka kolata kaka sans calbar. Aoki kotambola ka bongo po alingi ka kebeta ka tete e pesa bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Et à ma bé. Selon ngai na critère ya mibali bon nga vraiment na koki kopona te mobali il faut azalaka responsable aza irresponsable te ayeba kozwa charge ya mwasi ya mwana ayebi ke mwasi esengaka boye c'est ça. Na Facebook eza na bamosusu bazwi chance mais eza na bamosusu mpe bazwa chance te. Donc na mutu aza na chance na ye parce que epai na biso bamongo baloba il faut kula chance na mutu aza na chance na ye, c'est ça. Histoire ya Balthazar nayoki histoire ya Balthazar mpe aza mpe ye moko mpe te. Balthazar baza ebele surtout actuellement en Afrique. Mosala ekomi mpasi surtout mpona bagene baza kosede trop na babiro nga mpe ekomela ngai nakeluka mosala moto ayebisi nga oza kitoko ifo ozala deuxième femme na nga. Oui c'est ça. Donc naboyaka ti lelo nazosala te naza kutu na numéro matricule na ngai nasali 8 ans. J'ai fait 8 ans sans mécanisation. Wana vraiment nazoloba ngo soki ekokoma epai ya ministre ayeba ke no pe moko boye aza na quartier moko kingabwa naza mpe nga moko te toza ebele likolo nango soki oki oluka bamekanize yo babalthazar toujours. Selon nga mibali oyo balingaka basi na décembre baza babalthazar po baza kaka alingi mwasi dans le besoin moko boye mpona minute moko boye. Kombo na ngai Fortune Chubadi mais bafi ya kini nga na minute na décembre na kolinga fi ya kini te na kini mikolo bafi ya kini misala kuta malongo eza te mais soki tolingi bafi ya kini mikolo ba dépense ebele fo somba ba mèche somba elamba fo bimise le 25 na le premier so pas za baninga ba dépense lisu ya baninga ne pe su osa dépense makasi
mais nga décembre na koko draguer moi cité conseil na nango yango ba conseil na nango pona ba chéri pe botika pe kolinga ba ya kana ba décembre ya teka oyeka olingi ya na décembre po ka si se mbongo kaka après na janvier kima sala faux otika moninga ba shot mo boezala te ozalaka na so eseko ye mpo na libela nde ateke oyeka koshini ngai osilisi ngai la apona jave okimi nga so okimi bongo mbala nsima so ye esu na décembre na oboyisa o makasi botika osalaka biloko osalaka na basheri bolinga bayaya kaka na badécembre te ebeta faux fort